Abonnez-vous et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, comme ça, c'est parti. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'est bien, oh. Étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple, maman nangaye, oh yango yo eh. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'est bien, oh. Étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple, maman nangaye, oh yango yo eh. Peuple, oh, c'est bien, oh. Étoile de la presse. Étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple, maman nangaye, oh yango yo eh. Na actualité. La voix du peuple, maman nangaye, oh yango yo eh. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'est bien, oh. Étoile de... Ingame mobali oyo akufaka te, ingame mobali oyo animbaka te Yesu. Ingame mobali oyo akufaka te, ingame mobali oyo animbaka te. Kombo na ye nani we, 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 kombo na ye nani we. Mukola liboso na katalilita, mukola mibali na katalilita, mukola misatu Yesu aseme, lelo yazana bomo, Yesu yazana bomo, Yesu yazana bomo, Yesu yazana bomo, Yesu yazana bomo, lomba bomo inanga, lomba bomo inanga, Yesu yazana bomo. Non. Je te dis non et non. Non. Naroyo Kanté. Gabriel, sors, dehors, Bima. Sors. Je te dis, Bima. Imbécile. Hein? Est-ce que, Gabriel, aujourd'hui, il va marquer un sala. Mais son homme, vous pouvez être. Sala. Mais Gabriel, comment tu peux oser? Il y a aussi la bêtise. Oh, yo sala. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à Dadi, père son âme. Gabi, toko na famille pauvre, au Yebi. Dadi a joué à Tangisingaï, à Kotingaï classe, à Tangisingaï université, à Pessinga Moussala. Stabilité dans un angle lelo, c'est Dadi di Kambala. Mais yo que l'anda, musicien, oh yo ba mbongo nyo surtout, aujourd'hui pas Dadi s'il vous plaît, c'est pas un musicien. Lelo zawapi. Hein? Le lot en bas ça qui shit. C'est à toi maintenant de soutenir mon bal na yo. Parce qu'il y a pas dit que avant qu'on investir pas na yo. Mais mon nion surtout à se retrouver de l'autre côté. Maintenant à ça shit à Koufi. Tout ça ça tombe dans ta tête. Mais babenga niot. Et tomber dans mon tono parce que nous sommes là. Si on est musicien, on a été. Oui. Si tu me poses ta question sur tes fautes na yo. Ok? Gabi. Daddy. Chérie. Daddy a qui a défi Bambongo? A défi Bambongo, il y a intérêt. A foutre un mot malembe. Tant on va procéder à paiement, à ce ça Gabriel Mbongo. Pour qu'il y ait un foot, il y a un mbongo qui est musicien.
C'est mes Gabi. T'es là, âge, tout le monde se Ça m'a cambré les kaki papa. Mais ma camisole est qui vous confié. Tu trouves ça normal? Papa, quoi ça les bruits? Tu veux quoi après ma tante fait comment ça bruit? Hein? C'est bien Gabi, c'est quoi au lobby? Elle vient me demander l'argent ici. Na lukele mbongo azondak mususu parce que place na bengani. Mais ba mbongo nyoso ça na oni. Landa nyonso yo dadia za ko zonyo so ba confisquer banda ko. Landa musicien. Ceux qui pour na Barcelone, ngai na ko aider Barcelone. Mais pas toi. Je te dis ceci, écoute-moi. Omoni à partir à l'élo. Oublie-moi dans ta vie. Je ne suis plus ton frère. Bon, c'est là que tu as eu mon corps. Gabi, je te hais. Ok? Abima, sors de ma maison. Abima. Abima. Je suis gauche, je suis droite. Abima. Zonga dans la chambre, pardon. Abima. Zonga dans la chambre. Tika ko Gabi na miso mono yo simba Gabi dans nzoto ata yo moko. Tika tu m'as déçu. Je ne suis plus ton frère. Hey, papa allez. Hein? Oyo ko isanga ipamba papa. Kende na yo. Yimo ko mobali yango na mbeto aza ko kade sushi. Abima, non. Assortez. Yo me donne la nzoto Gabi. Yo kan nzoto. Obota le mwana neni. Obota le mwana neni, dis-moi. Comment obota le mwana? Comment? Obota ndeni. Obota le mwana neni. Abima libanda. Bimisa libanda. Boro pour nous ka kimia papa tika e. Oh ko isanga ya. Bimisa. Gabi idiote. Imbécile. Bonjour. Vous désirez? Oui, nous sommes à Dacosta. Problème? Non, nous sommes collègues, nous sommes à l'université. Oh, yo tanga à l'université, tu français mon côté. Nga pena na bandi ou bien vous désirez? Yo baba. Ça ne dérange pas. Si tu veux, on peut continuer en français, moi. Grand kaka na trop moins intimidation. Ce qui na intimidé aller. Tout ce qui wana. Dacosta, je n'en quitte pas là. Ah, merci. Bino boya kaka boyo ko nga collègue moko kama boyo kaka ko mama na nde mama Dacosta chezemi poso ki Dacosta bandiko chezemi ngala yebisa ki Dacosta abax artificiel te komona kaka Dacosta boy. Bonjour papa. Luka Dacosta. Oh papa, tu souris le quoi ba jeune garçon ni. Tala yo akoma lokola mutu moko la matanga. Oh Luka Dacosta papa luko to chape souris. Dacosta ma beta kansolete. Ni solo ndeti ni mwana classe na bango étudiante. Oui, étudiant. Miloka bominga lobika Faut comprendre des points. Papa pardon. Oza malade ya. Subi azomona ke na bio fa boma bana ba. Na permettre loko wana. Papa garde bande. Tant que na sawa. Non, garde bande no Luka Dacosta. Batanga na université oyo ça travaille TP. Oui. Oui, tout ça va très Ah, yo po intimidé ngate. C'est que ngapé na université na bio quoi? Non, je vais français. Ah bon? Ouais. D'accord, ça va pas rebelle français yo za na ngote. Asi bazala ndebo. Oh, sans charisme. Azoka nilikuwa mtake kwa anze mpikwa ndunda. Yoka nisi mwasi normal. Ngapna na kwa kusapena nzela na linge. Aba tiju mtima na ngebe. Audra, bonjour. Bonjour, d'accord. Ça va? Oui, ça va. Ça va bien. Oui, par la classe TV. Ah, c'est bon. Ok, j'arrive, hein, D'accord. C'est pour le travail là? Oui. Ah, d'accord. Tu as tes notes? Non, ça c'est tout chez toi, non? Tes notes à toi? Oui. Ok, je vais voir. D'accord. Maladif makasi. Amapene nje mtu afungula inelbe. Ebi nelbe. Ndio kwa watu bakufa kana mimi. Bamuti. Alors, mbaya ulinga biso yega. Bomu mulai. Nana 70 menana. Mtu moko boye. Kufa lobi. non, prépare Nayo, continue. Et Bissaye, tout ce que je suis. Hein? Nayo.
Nayo qui est Nayo bisini. Non, je suis là, c'est mieux. Yo mongo le yebisite. Non, Bongo nakosi. parce que ce que vous avez sincère, Nakosi. Oncle, moi je. Nakosi. Ils ont quand même vie privée. T'es bon, yo, témoin, hein maman. Témoin, maman zoluka. Organise mon azondol ngobom. Mimi. Azata bimak. Ça numéro. Oncle, donc c'est pour draguer une fille que tu. D'accord ça. D'accord ça. Pour l'accent français, on est intimidé. On est intimidé. Mais quand c'est intimidé par tous les bandes de bioté. Na yebiotina mukokoli. Et je suis sûr de ce que j'avance. Ngana lokola ko okoti na kancha cho zina grel mbalo panzi aussi ko babitawo. Abite missile des alia. Bana batamikebo. Maman, pesa numéro. 0. Je n'ai pas les numéros. Hein? Je n'en ai pas. Maman, il y a la vie et la mort, hein. On dirait les amis balé kak. Mkebo yango bomai. Ozwani. Ozwani. Moi je ne permettrai pas que ba kangai, to ba kangal pangu na ngai que soi-disant ba bomaki mutoa cause de mort. De quoi ça? Moi je suis prête de rentrer à la maison. Non, sinon je. Bangai wati. Nenga yoki boy. Parce courage de série. Na commissaire de bat. Les mois 10% de la charge. Il y a 4. Comme ça, envoie-moi tes questions sur WhatsApp. D'accord. C'est-à-dire, Ngai, Naza malade, je souffre du sida, et c'est toi, le frère à ma mère, nous avons publicité, Naba collègue Nanga ya classe au Mais attends, vas-y Molo. Mais attends, tu es malade ou non? Nga na yolo mobimba à part ngai na mama yemo oyo yemo hôpital général on a tumbumani mobimba ba yebi ki mama yemo kuna na papa paka oui. OK n'est pas. Mais attends. Vas-y Molo hein. Français banque sangate. C'est la bonne bowling à vérité. On a mandé, so babenga mandé fo afini nga. On malade. Nga na bengo masqué, na tanga ba inebe, ya pona ko bombo. Na bengo na wana nyama. Nga na fandi ya samwasi. So zaki na tana mutu moya bolingo. Nga na ozalate. Qu'est-ce qu'il y a ça? Oncle. Je peux te dire. Baguna. Ayo toni si français meke. Kasi le wala nyama. Français le wala nyama te. Ezali. Gol nyama no. Lero. Ego za septa. Donc, et c'est kodi e yokate. Nyama no e yokate. On no palesine. Et ça pela e duna no palesine ta. Bon kini ne dundi kini ta. Nyama. Espoir s'est envolé. Banganga bango bakufa. Donc nazomona nazoka bakri ezoya tala pembe na ye oyo boza momi oyo grand leader baluka bazwa te nga siko nazwa yo mipende ya pembe oza na beauté ya sexe bébé na berceau na Genève oza te longola bato babiloko ya mike mopende kuta eza te napekisa ko makambo depuis longtemps nga na mwasi no te nayebi te peut-être okonfonda nga na mama ya biso to ndeni Ernest Malembe omoni nga ta babandeli mokili muzika na lokwa yo na ozwa te nakozwa te nayebi so makasi na ozwa te nga nayaki zengi lokwa mama ya biso te na biso eta gigolo soki gigolo oyo Nako tu bongo no sidika nanga. Nako manqué kitoko Ernest ko sepela. T'as pas garçon. T'as pas garçon. Nako sali lo ba. Oponi bino ba musicien nzala boy bozala boy. Bana wana ba beta ba zenite baza ba tu. Ezala mala suka na yo. Dulelo bana baboy na ba bobi logo ya lelo. Barcelone.
papa na Papa na bota na maman. azalaka papa na yo lokwa bazalaka na mama na yo il faut respecter ye oyoki poni komakelenga mobali yo mobali nazalaka wapi mobali nazalaka wapi natoniti Bébé, tika makele ba wakana tension mutazoyembela yo lawa kobwaka yo te ntango kozwa succès nga na kozala Bébé, tika ba inspiration zo kima crime moko ye yo ibe pe mutalingaka na ye mwambo yo jenesi daga sibana bende badina diara oki baplan ya kobouge monde entier koningana ntango album ekobima bakoyoka oyo nanu bayoka te parce que je suis le père des inspirations. Ezaka leki moko oyo ozandi konsulte sima liboso na ye ezaka gabi. Oui, bien sûr okoki kopinir ye opesa ye eloko te mbongo no akolia te mais kolongola ye na compte ya bandeko na yo te esala mabe. Omoni biso basi totomba victime ya pamba ntango osala likambo ezobima na kati ya motema na yo mais ntango gabi akozwa ngo omonaka mwasi naloba eloko te ata yeye alobi na nga boye ata yeye asali nga boye mwasi naloba eloko te chéri kitisa motema epuis na baage mosusu ezaka bakanda ndenge omataka wana eza bien te eza bien te ma chérie, eza vraiment bien te tu parles pour parler. Omoni, biso na vie to salibo, to souffrir. Et puis mukolo kozwa temps ya kosolola na Rachel kela lubazeli be au delà des États-Unis. Mukolo kozwa temps Rachel abetolo li solo comment biso to souffrir. Gabriel a kosa erreur à salité. Chérie, écoute-moi bien. Omoni moi mbalo on a dadi. Songa le na zaboye, eza grâce à moi mbalo. Chérie bisanga. Na yebi nyoso. La famille n'a pas vous avez même pas de moyen de bataille dans la classe. Donc arriver, il y a moi dans la famille n'a pas ils ont acquis délivrance. À ce le rôle à Jésus-Christ de Nazareth avec au kango la liboto à biso. Gabi a cause à erreur à saleté. Moi mon bal à bateau à se sacrifier. Azu d'abord nga en charge en tout et pour tout. La vie il faut tous la reconnaissance. Azu Gabriel Ozaki nul, je dis bien nul, zéro. Monde kotuna mwana uta kaka kalonji oto yebaka utiba bakutuna mboka uti wapi kaka na nganda nzika bakoka mwana zoebisa yo za mama mogonzi. Allez, gaba niveau. Moi, on a dit dibi mabobo, kibobo. Allez, dibi. La studio mikolo batwa. Suna zuboga. Na bienga ye. Disque bima. Mugile comprendre. On a la talent na chérie. On a la talent na yo. Gabi a pris à Kabelo te. Aïba pris à bijou te. Aïba pris à super te. Gabriel aïba qui comme avion te. Gabriel aïba qui roulé na mutuka te. C'est grâce à Daddy. C'est comme mon bal a zuyo, a tombolio, a matisio, a comme si on a niveau likolo. Ou comme si mon bal a l'ennemi na yo. Mon bal a pèse confiance. Azo peso ba mbongo, yo zo ba mbongo ba azo pesa yo, ozo yo pesa mobali. Maintenant na choc wana boy mobali. Toi tu crois que moi Alain que je suis le rôle à Gabriel aza leki nga to minel mo sopo moko na limbisa na ba bêtise wa sali. Non, non et non. Hein? Non, na limbisa été. So zo tinanga na limbisa ye. Eza pe yo lobe o sala nga pe bongo. Ah mais oui. Mais pourquoi vous avez appuyé? Pourquoi vous avez raison? Pourquoi vous avez Est-ce que vous comprenez le sens? Je te comprends. Bébé, en tout cas, on a outil banque boy. Papa, souffle souki. Souffle penze salinini et katani. Talaka ndengo zo beta na ba répétition de batu baso tonda na lingi temba na ngayo kasoni. Vous comprenez? Talanda ba studio ndengo zo pesa. Na boye mbali nga kata na nzela ayo kasoni yango moni souffle oyo etikala ki na banque na bimisi yango
mpo nayebi ke ekozonga. Vous comprenez? Nayebi ke ekozonga. Yango na bimisi na ye nango chéri. Le copo bien c'est comme nous déjà na suka. Na lingi yo katana te ba ko jamais na ko linga yo katana. Bon wangu na ye nango. Na bendi idéologie na bendi mon amour. Webi niveau disque eza niveau na boakeli. Na cause la deuxième album te pour na zo disque platine. Na zo zongo kakawa. Ozo beta te chéri. Tozo bonga ya libela na tikali millionnaire. Ki o ya bika la kasato longwe. Encore comme système à YouTube chéri. On a émission ngana ko sala, ngai na osala 1 million de vies na 28 heures. Kaka na 1 million de vies on a mbala moko place na ba plateforme na ko teka place au manager na ngai Vincent Chiluiza la kisa ba Amazon ba Patifol nyonso wana zo récolter mbala moko pe 1 million de dollars na ko zelate yango moninga na bien ko changer chéri yango na bitela ko sambal na soni te sambal na moyo ko soni te chéri ndé nazo yo kla modèle yo zo beta wana studio zo ningana ba ne sa tout karabo na créé pas moko esika isa so non mon nom de souhaiter Gabi de goïda ya Gabi ça c'est moi vous que je me donne elle est ma soeur, je ne disconviens pas. Mais oui, chez moi, elle n'existe plus. Azate. Boété. Ok. Boété. Gabriel Zan yaya mususu to moni yango azonga ato bengani ya kaka. Hana pesa oketi. Ayo ya mbaka une absence nanga alors. Hein? Yo ka raison zo soir. Mon bal wana za ki faible. Tant mon bal no alinga ki yo faiblesse na ye bana gite. Tant ma matisi yo alors tu on a si à tout monde na likolo apeso ba mbongo. Comme la ta kabelo, o monta mona mutuka. Ale faiblesse ya mobile monani. On comprend pas. Abota Barcelone ndeni. Les gens sont parfaits au dadi ça qui soso. Bimi. C'est ça. Et toi aussi. Demain ou après demain. Oui, ça peut battre bongo. Tu peux t'attaquer Marina Bongo, Allah Zakine, soyez ni. Ah, c'est ça. Abina souvent Bassit. Pour ça, Bassit. Papa, au cours de Costa Boypoani. Papa, oh mon team, ma bébé, papa, moi je te hais, papa. Moi, je préfère Nana Zalata Mukongo. Ce que Zalaki Mukongo, n'a qu'à faire ça d'Acosta Valère Kolekanga. Papa, ce qui est d'Acosta, mon casino. Papa, ce d'Acosta, Azaya Sida. Yango, il faut penser ça, mon institut. Toi, il ça. Oh, papa, mais tu es méchant. Tu es méchant, papa, mon enzambete. Yo, maintenant, on a souhaité Liwano, Ezala Yama Bekoleka. Mutane, on condit ça d'Acosta. Ah non, on a malade, on condit ça intérieurement. Mais yo, bah, c'est sous stress, pour ami. Yo apart nzoto ya d'Acosta ya mikeo yo so mona nzo so mona nzoto mzo pole ba ke naza ko lendisa ye naza ko kondisa ye libanda yo apart nzoto yo mona d'Acosta ya shumsu na mwadi bomata ndambu ta ya nini ya bonus papa nga mutema nanga ya mabete mutema nanga ndiza soin edinga salitete na bomba sekira otiwa papa mais loba benga mne na sala ba bêtise loba ngopeti siko ya d'Acosta bimi son point pour yo ngeza sida siko d'Acosta ninga zabwe ninga za sida ana droit au vivre te ozwa ki epwani ta maman na tata na ba kufa folo tika famille tata na ba kena yo wele ki epwani oza ko la droit de mort ya te na sepe na yo te papa exact te kwa ina na ba kanyina ngoseleke lo na ngo chauka et bah y'en a un autre yo mutema be papa oh ça peut nous tu es mal éduqué si franchement tu es mal éduqué papa oh d'Acosta tu es vraiment mal éduqué oh d'Acosta ninga za sida bo yo ko bomba seka d'Acosta te so kutu yala va o bomba ngwe bongo yo oh mimi amutema mabe fimo ka yo luka fimo yo luka d'Acosta tanga nene institut oyebi ke papa a vu non courage. Et en plus, papa a monté ma bé a mal éduqué. Abani na ko draguer fille wana. Mania oh papa moni ya ko linge la fille oneza ayeb sa fille na ke d'Acosta na sida. Yalla va tu trouves ça c'est normal papa? Nini? Je veux que les rosala mo tsunami suya. Oh mais comment t'as beau être? Glodi ngona na Dijon. Ta on se mettre na Dijon. Ah ba na Dijon za kiwa na vita. Oui, ta mo za na vita. Ayeba ka teke. Nani. Il y a ici Jean-Marc Makusu.
Claudine Ngonda. Na pandia. Kabongo Kasongo. Zadio. L'enfant béni. Na padu bon. Na soki kutu wana. Ah, c'est ça mon question. C'est ça mon question. Ah, c'est mon question. De génération en génération. Viens où nous saluons. C'est mon question te vient. Est-ce que yo ça battu ngai na zobela? Jamais na ko ça. Yo ça battu mon kamwa. Jamais na ça. Ko oncle nga moko oko ça battu nga na malade. Mais so ndeni. Yo lobi na ngai na zulo chéri wana oya kwa na zula yo yi na ken hotel vie boké yo bi na nga petit et là c'est mes arrêtés potali pour moi je mena c'est ngai potali pour moi c'est ça pas ça mais non tu pleures pourquoi mimi na biso ko faire la parole la même ça mimi mais c'est ça ko faire la parole moi c'est le arrêté ya lava nous avons né ya lava dakosta amona kasina ye le seul mutu azana c'est au bomba ye lokola ye azate. Mais ne pleure pas Dakosa, tu pleures pourquoi? Je vais faut tu n'as pas hôtel base banaba yambela bande bani yo yebite. Ngami ma mangana ba couche je me dois travailler TP. Yo quand tu TP va travailler on a couche. Ah viens yo ça. Atika papa on tient ma bêtise. On a trahi yo trahi na la vote. On est mort de makasi vieux. Oui, on doit casser. En compta. En compta. Yo le camarade là. Yo dans le papa né. Maman. Yo za papa né. O tabona maman le yo yo me le ngabota. Est-ce que ngabota me malade yo sala te? O siko so sala ka pande sa. Ana mutema malamu ya papa ya ngwa bombi ye. Maka nyo le bibongo. Ko tele so. Dans les abos soirs ngo ezali et pardon barbecue ngo eza tola ta pembe na batana mo bebimi ya plastique maman parce que bana poto ba oyeza anniversaire na silisanga mama lisi doit être nini tenina e bat balata na fête na mbongo te obukela nga soki $100 so 150 nana ki ka bling bling parce que fête pa pamba te bana poto ba kotonda ba pagi beyoko ba ozala wana ba taylor la metio la skota bango bana poto mama nga skona kini na maman na ngazala na mbongo ti yo pesa nga $100 to $150 et couteau elo te maman olinga na kinda ko senga bato nzenga Barcelona zanga mama osa te ko msola lona ndako te osa ni ba ndongo bola na bango wala mama bongo yo tsaba ka dilenga pam mama esenga na eso ko ngala la ko passer salade esenga na eso ko ngala la osa ngani mama ngata na osa ka nini atana la ne mi ba mama na kana droit pas na po yo osa na droit pas na ngate yo sa osa yo ne ko lesa sko mama na yo oh mama yo so lesa mama na yo yo so lesa mama bonjour boni la mama na aumela nzambe alina peso 4 siècle et demi aumela makelele papa wana peso ka 140 de ba ye pa na yo te bofanda na respect na mwani bofanda weza ndako na na koki mo benga na bino mama sangelo te eloko toyebi na lalu awa toye parce que tomemela o sango moko eza sango ya kitoko me na nsima nango eza nango mama moke kaka dotina moni président azoya ndako te 2 jours yango tomona kosala baclip mare tosali clip ya liboso ya nzembo ya Julio Kabananga anelika bafosete adosi masanga on a Fabrice Mbimba Diouf clip wana esili deuxième clip mpe esili oyo nzembo ayemelaki nani Chancel Mbemba nzembo ameli Chancel Mbemba nzembo wana mpe clip nango pesa nini esili mais troisième clip kaka yimo bete selon les troisième clip mama nalinga kolobano avec respect pour ande place tobi kaka troisième clip vous avez ba clip oyo ya agressivité pour ya générique mouvement moko près à betaki a raté ola ko na kata guruma akoyi na yanshi izwi caméra ya bato so ba caméra wana eza ba nouveau modèle o to benga Macintosh bon maman besoin caméra c'est $3000 la caméra woman mais to fouti déjà 1500 si ko présent va retenir ye pona 1500 ko etikala lokola mukolo caméra bité ngafuna zonga mbango na repona ko caméra mususu pour bakisanga 1500 pongana kene rapidement siko présent azangi 1500 donc soka 1500 ko siko yo toke to tikeli
clip esili présent pourquoi ça nini azongi efaki aloba ti 4e jour yango lelo azomonana te akende koplonger les caméra bato faki aloba abenganga bayanga chérie talikam na kute nango yango okoma masango mulongo mobali nanga so azi problème na mama opesa bango te mobali na yo mobali anga aza musicien mama tunanga mwana omuka fréquenta butu yebi bavi na bango ka bamikala oyo boyanga epa mama biso kosenga embesi na olongwa libanga nanga na ntina engomona obeta engomona obeta acoustique na oyemba bato minene baye papi le roi omoni leader na bino likamwa mama biso boyebisa mbesi na ye mpo ana bamakamwi na ye nazobina biso mama biso wanga foma mama nga naosengo $100 $150 olaka nga bango nolengela bango ntie bafimi kobana roi eza sens tala mwindu lokwa goudron batiango wila ngola nyama yo lalu yo oza misu lokwa omeli dipia diama mpesi yo lava yo boyaka osenga mama biso bambongo lokwa bomoni likangwa masango mulongo lokwa mbongo banke elala awa mama yo zela na bana okende ofeleka mpona zwa ata $10 wana mbongo ebele mwana ya mwasi moko oza incapable de kopesa ye ka mibala bamuzikana franchement je suis désolé hein maman. Oui, c'est vrai. Je suis malade. Je suis porteur du virus. Mon oncle a raison. Mon oncle Louis a tout dit. Et d'ailleurs, c'est son comportement à Salarango toujours. À Panzangaka, à Samobongo. Mais il y a un détail très important. Moi, je n'ai pas été contaminé. C'est plutôt ma mère qui fut porteuse du virus. Et par cette voie-là, Nabota Manango, j'ai appris à m'accepter comme je suis. Parce que ceux qui n'ont pas souci de bosso, ceux qui n'ont pas moi mis sous nangai comme seul moyen nangai ya regretter pourquoi Dieu a fait ce choix là à propos de la santé nanga. Mais je vais quitter sitôt cette terre des hommes. Raison pour laquelle nami pesa nakondi ma vie nangai ndenge sa melangai bongo. Mais ce que je ne supporte pas, c'est le comportement de mon oncle. Ce n'est pas logique. Yé o azali ndeko ya mama na ngai ayebi situation na ngai utali bumu ya mama na ngai tina nde na botami ezala yé mutasala nga publicité ye mutasala nga ba campagne ya déstabilisation et pas batu ba ki mangai batu ba un peu comme il a fait avec toi autrefois. C'est tout ce qui me dérange au plus profond de moi. J'ai quand même droit au respect de ma vie privée. Dacosta, vous êtes méchant. Vous êtes motema mabe Dacosta. Avec tous ces temps, nous tous fandi, tous oubliés ensemble, tous tambour ensemble Dacosta. Au bon belenge lora mon nene boy. C'est pas accident na qui objet tranchant na yo. Dacosta. Expliquez-moi nan. Olingaki kaka oncle a expliqué ngana yo ko na munoka oncle a pressa o yebsanga vérité. Tu sais, je Dacosta koloba te zanga na silisa. Yebsanga est-ce que bata sida bana droit ko za ensemble na batute bakoko solo na batute. Je te comprends. Écoute. Dacosta zanga na sisolo. Zanga na sisolo ba Dacosta. Dacosta ngana auto yebi maladie oyo. Donc voilà la raison pour laquelle tu ne venais pas à la maison pendant tous ces temps. Ngana auto yebi maladie et puis ça m'a d'une manière ou d'une autre. Hein? Et ça a un rapport sexuel. Et ça a sexe. Je comprends. Dacosta lingana yo ko na monoko oncle. Oui, je comprends. Oncle dans ça avance na ye, selon ye na ndenga comportement na ndenge bozalaka. Mais ça qui est important tina yo ko na monoko oncle. Dacosta moi j'ai compté beaucoup sur toi. Oyebi yango bavance na bande ko sala oyebi Dacosta. J'ai compté pour je comprends
Tu sais, simplement, oncle Nangaza mal éduqué. Tu vois, Aza très très mal éduqué. Et ce n'est pas normal. C'est quand même ma vie privée. Toi, tu es ma collègue. Moi, je sais que... Tu sais pourquoi moi, je n'ai jamais penché dans l'avance. Tu connais, je suis un grand garçon. Nayebi, comment est-ce qu'une fille peut avoir des sentiments? Mais pourquoi Nayate? Parce que j'ai fait ce vœu-là. Naobi, le Kolanga Nazala contaminé. Et moi, je ne peux pas également... Enfin, je ne peux pas contaminer les autres. Mon oncle, cet oncle-là qui t'a dit de bêtises, le sait. Moi, je suis né séropositif. Moi, je suis né comme ça. Nabotami bongo ndenge bat babotama na ba malformation congénitale compatible à la vie. Nga nabotama bongo, nabotama na virus. Et écoute-moi, est-ce que je dois me livrer à la guillotine? Je dois prendre des substances toxiques? Nakoufa parce que na virus. Non, je ne crois pas. Mais je ne savais pas ta réaction. Peut-être qu'on nous a choqué. Regarde un peu. Après mon oncle, après le discours de mon oncle, tu ne me prends plus au téléphone. Je viens te chercher ici. Tu me regardes, appelle par votre... Olingareso sur Okuta Nangaïté. Voilà un peu ce que j'avais peur. Mais je ne sais pas comment est-ce que tu allais réagir. Tu comprends un peu? Merci vraiment. Merci de voir mon sans la vérité. Écoute. Est-ce que tu me fais à notre amitié parce que aujourd'hui, maintenant, tu as compris que moi j'ai le sida? Regarde-moi et dis-moi vrai. Vraiment, j'aime ça trahir. Trahir, vraiment trahir ma case. Vraiment, ce qu'il a longtemps, Un petit détail, s'il te plaît. Juste pour mon respect. Ne dis à personne que j'ai le sida. Star international nasalaka lova contrat pour nazota la carrière yo limo bomela la carrière banani bakota la famille na tika na ngandanjika yo koboko la bango hein olingi carrière na kufa gabi yo okoboko la bango na nini yebisanga soki miziki te koloba kango lisusu te Ernest soki yozo ganga penza boye pona nga Gabriel Erokamusanga Ernest yokotelemo lo balanga boye te pozo toko misape motoki yo lo balangai ponga na mono na mwasi onga na sepelité yo Ernest lo balanga nini Ernest yo Ernest yo ingrat so le longa na comme na situation oyo na zo mona lelo Ernest eza pona yo za muto fuka mara chaque jour senga nzambe merci mobali nanga kufa pona yo Ernest yo yebi lo famille nanga soke buaki sangai eza pona yo Ernest tina comme la situation oyo mwa mbongo na tika kina na vie nanga nyoso na tiango na kata musique na yo pe musique yango to kaka musique tila la mona kambuma musique yango te musique ebimaka te eloko moko te bana mikemke ba yesi ko bazo beta ba musique kutu koleka yo banda kala ti lelo eloko malongo sala kezate na loba te ça marche? Ouais, ça va très bien. Et évoluer dossier voilà? Oui. Juste on a dit ça la modification moko ya moké. C'était le dossier de monsieur Papi, vous avez dit Oui, Papi James, les plafonds de Genève. Ah OK. OK. Je ne sais pas. Là en tout cas, j'aurais souhaité papa que ça bon ça c'est trop hein pour 25 000 $, je trouve que c'est trop. Il faut que gérer bon bien. Je sais que les dépenses aussi. Mais c'est une grande concession, non? C'est ça le problème. Bon, c'est un conseil. Je ne sais pas. Moi, je me dis que c'est trop. C'est trop. C'est OK. trop. Là, on va aller discuter. OK. Ça va. Bon, maître. Souci dans les alliés, le roi a tout changé testament. Bien avant surtout d'être tiré et au tikala et pas ya moi nangai. Je dis bien ni ma femme ni ma famille. Et ko tikala bongo ata mutu mon côté ya famille nanga. C'est pour ma fille. J'insiste. Osa mettre nanga, osa peut conseiller juridique nanga. C'est pas aujourd'hui que je suis commencé avec toi.
Maintenant, on va faire ceci. Aujourd'hui, ma copie à testament. Moko, moko na votika nos têtes de vie. Bina filé ba bimi lelo. Bina fila kangi kisasa kangi Congo, akangi monde entier. Bana mikebi ke oyo nani oyo mwana oyo abimaka na nini oyo bataka na TV oyo. Oyo c'est le mignon qui sala que la bonne. Yo ebi sans papier. Yo ebi sans papier. Osani. Ngale na betaka sans papier mona nini ya mukie liko koloni na salaki. Ngai na beti babiloko minene makokolola baki wapi. Yo faut comprendre que ngana ndimaka pe kovanda na yo na kobo ifatigue na yo wana. C'est que esprit wana ya kindule il faut kota yo. Ngaso ina na l'arte na kovandisa studio na ngate po na yo. Eza totangela nga makoko ya bike. Omoni yo yozela. Yozela. Ngati na gabi bipo na. Kota. Vina gabi bipo na yo. Zela umona. Leader. Kata bango bakota. Bakozoka. Gampa ta mère. Eko sa bon man. Respect. Na kotika yote. Zela umona. Album ezobi mumela. Mais umela. Omoni baso byo boyela kaye. Na kokata bango bakota. Ernest. Tande na bongisa yoko yoso zaki boyete. Ko la sangani nyango. Sia, ndeko telemi wana ngai. Trésor souverain na paga tindi ba koli. Na zuna katina kat na pesi be kolata yo. We be kolata. Ba kale so ba chocolat ba kale so ba verre. Na kiso ni ba ta kale so pembe. Yo lo balangani ni yo. la chauffeur en Yo lo balangani. $1 déjà à 1 heure du temps. Wala wana komi boye. Ya wana nese ngo sakana. Pesa ka poudre tika makele la pamba sinon na kosala 1 mois. Sinon na kosala 1 mois libana na ko. Yo bana za kana Congo te. Gabi. Ernest, osuki. Gabi. Ndenge nga na suki ndeyo po suki. Ngai na za musicien wana. Na yebi se osuki. Na ba fier soki ndenge nini. Na ko kita takuisa yo. Otamusanga donc 16 heures du temps. $20. Chauffeur. Tole. Donc pesa nga bongo wana futa séance lelo. Ngana zoni okoma, obi passe à cri. 2h30. 25 la fadio. La fadio. Présidence. Taxi. Ozo sakana nanga. Ye mer na bino zoloba aba bano amakokolo ba bimeo est-ce que ba dekinga Nani Album mo bimisa. Est-ce que ba biloko za na studio ba pas déjà salami. Osuka sana studio. Leader no ba salami. Bane boni. Eloko ba galoko ni za sali. Dasi ya mai madobe. Dasi ya mai. Il y a 3 ans. Gabi alela madobe. Dasi ya mai madobe. Yoko ba cri au koti. Gabi alela madobe. 3 heures du temps. Gabi keba, Gabi. Na uzana nkoi ya bankoi. Mutakanga na zamba ha. Banyama $40. Mère, à tout à l'heure. Bon, on est tout au bout, on va soutenir la poste. Wana ngai. Lamanda kala. Ngai oyo. Ngai. Soko ni lielite. Okokufa lero oya. Na kele pe ba notaire, ba signer yango na tiki au notaire de ville. L'autre copie et vous allez pas na yo. L'autre copie, je vais garder ça chez moi. Mais papa, Alain, s'il vous plaît. Bon, conseil, kaka, ça fait partie des conseils. Moi, nana yo aza moi si. Est-ce que je souhaite quitter qui a zalana responsablement quoi à côté ou à s'occuper qu'on surveiller ba sortie, ba entraîner en bongo? Comment est-ce qu'elle gère pour... Écoute, comment vous minimisez la femme, hein? Ma fille a une tête bien faite. Ok? Vous aurez pas cité le coup là, ça va incapable. Non. Moutou oyo zanango, même peu moutou au moins c'est zanango, hein? Na magistrature, basi bazate. Bazali. Na ba direction, na fonction publique, basi bazate. Na parlement, na sénat, basi bazate. Non. J'ai confiance à ma fille. Bilo on a nyo surtout maître. Et bah secret moussous moyen na zate. Je garde ça pour moi. Et puis notre changer testament, c'est pour entre nous deux. Mototé ayebi, même ma fille ayebi à monter. Ok. Donc garder secret on a jalousement et tu la bisomi balé. C'est ça. Donc
Papa Alain, vous êtes le chef. Vous décidez, moi j'exécute. D'accord. Alors, Nalingai Kaka a précisé que c'est pour des raisons personnelles. C'est ça, maître. Au moment où il a changé le testament, pourquoi? Parce que dans ça, on a un cas, un avocat moussous. Hein? Mais Papa Alain, c'est juridique. C'est juridique. Pas de problème, je vais signer. Je viens d'entrer en fonction, il faut l'appeler, informer de tout. D'accord, pas de problème. Vraiment. Ok. Mais déjà, merci pour la confiance. Oncle, bonjour. Oncle, bonjour. D'accord. On ne peut pas. Pardon, hein. Merci de répondre déjà. Bon, d'ailleurs, tu m'as tout fini. Oh. Pense que tout est pas de temps. Bonjour, la maison de qui, les hommes, ils sont sur la mérite ma baie. Oh. En fait, oncle, dans une interrogation dispensatoire. Alors, le professeur nous a exigé c'est que les étudiants vont présenter interrogation à base à étudiants dont les noms sont repris sur sa liste. Il y a Bachet et Syllabus. Donc, tu as mal choisi l'adversaire. L'adversaire est très puissant. Il faut tout sur ma Syllabus. En fait, oncle, on a un cours en moto. Maintenant, le problème, c'est que ceux qui, comme on a repris sur sa liste, étaient au barré interrogation. Il y a stylo, il y a professeur. Il y a question stylo, il y a juste le fond après ça. Donc, c'est moi, tout ça, pourquoi il y a 10 $? Bon. Car c'est un tien. Papa, pourquoi nous sommes en train de doubler? Pour quelle finalité? 10 $, il y a couronne kokoma. Oui, il y a couronne kokoma. 10 $. Si on peut calculer bien 9 000, la personne va venir à Bango, va mettre la croix. Comment bien honnête? Comme ça, tout à tout, la ça va bien. Il y a des gens Je te parle de mes études. De tes études pour quelle finalité? Aussi, je confie. Ah bon, bonjour. Je suis comment l'excès? Je suis comment l'excès? Bon, tout ça, tout à bon. Et puis, le cimetière, dans le moment où tu es dans le c'est tu vas se mettre à ma boule. Vieux, il y a Louis. Il y a Louis aussi. On continue. Na kotio. T'es na kotio. C'est un équilibre maloba. Na kotio. Ça mon akasulté. Na yepo za vie na ngai. Ti yoko ya ti. Na mona nga. Wanu vie na lupa mo za vie na. Ça na mutapota libum. Lupa mo za vie na ngai. Hein? Mais peut-être monsieur Silaki na ngope. Silaki tezali. Loko les ali so ko bisanga te. Nous avons $20 pour ça. nayebisi ke vie mutu na yo bakaka yo abime bino mutaka pote munga bite pote musasilaka yo oyebi ya Louis senga combien batele baki financer asengi $30 vie petit wana batele mina geloro ngangala na esprit de vie tirika sa batele minga bite na bengi pecho yaka omoni yo ndongo sabo vie sana besoin na yo nga mingi te nga 20 na nga kaka nga 20 nde tusaka 20 na ngai oko déplacer na te te vieux soki ekochange mais toke tochange mponga na kozonga nga masomo nyonso na ye ok to pecha pezali près déjà ya na oyo te botakota te j'avais pas choisi l'adversaire. basi mosusu na age bakomi nango boso olakisi ata 20 mibale ya si mais ero oyo boso otandelinga bana so misato so mine mais tu es vraiment différente yango wana
bois kilo de fleurs. En tout cas, tous mes amis me félicitent. L'éducation na yo, même Alain Chamouna, les guides, il me dit toujours Alain, ta fille Marina, et je Claude Lukolongo. Ah non, t'as on a ça mon concours. Non. Mais bien mal c'est que ça a point. Nde Marina ça m'a bête boya moi ma fille. Ce qui attendait que Kaba ndo tanda ozo benga wana. La fille de maman. Regarde ta fille. Moi na yo écoute chérie, tu sais quoi? Mais si qu'on doit sa fierté la biso mi balé boye. Mais c'est ça. Moi na yo. C'est ça. Merci. Tu sais mais pourquoi on dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation? Mais toujours à faute de toute ambition sur mi balé. Donc on a rabino sur base de ça. Chérie, mais ok, c'est bon. Félicitations à toi. Oh, merci. Félicitations, madame. Ok, alors c'est qui est donc là, elle était jalouse. Elle est contente. Non. Tu étais jalouse. C'est la loi de la nature, c'est comme ça. Parce que maman n'a pas. Ministre de l'Intérieur. C'est Yondo, ça Domitille Makenza. Parce qu'un jour, elle s'est engagée pour moi. Oui, non. J'allais oublier. Tu vois ma tête, ça, ma tête. Hein? Katango, hein? C'est-à-dire quoi? Savoir-faire. Mon intelligence, courage, nyonsoana, ils allaient pas là. Hein? Quand tu travailles, batba monanga en travers. Et ton cœur alors? Ah, mon cœur c'est pour ma femme. Quand tu es, tu ne pardonnes jamais. C'est pas aussi. La profité de ah, j'aurais monté à ma benne, monté à ma casse. Ndongozo ina mama Gabriel. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire Ndongozo ina Gabriel ti le loko fondé monté. Il est avec cause. Papa. Mais pourquoi tu as toujours pas Gabriel? Dis-moi. Pourquoi? Mais hein? Mais pourquoi? Mais yo quand on te une question, c'est la réponse c'est pas là. Ne sois pas à Gabriel T. Est-ce que zonga rapeza c'est monté à rétroviseur? Sois allé ma bana vandi da fandi wana fai na ndawa kitoko mo. Confort. C'est Gabriel. Gabriel mtaote ko zwa mobali na ye na bitambola tambola na ye aina papa wana na bolingo azaki no à travers mwasi na ye atangisi ya moko ya Gabriel okutu mobali na atangiso te ete na ngo yete mais na bolingo ya mwasi na azaki nango oyezaki Gabriel azaki pont pour okuta na bonheur moko pa mobali wana so Gabriel ki na mobali wana te ngo yeba ete d'accord ça. Mais il y a quoi, Nini? D'accord, c'est Nini, compétition. Nini. T'as l'obligé de me faire un vieux parce que vous êtes très intelligent. Au long de la sonne, même dans le quartier. Même si tu as un français, c'est même le Bamakasi. Nous avons un sima, yo lobby. Et puis, je suis là. Mais il y a pas de da Costa. Comment vous l'avez da Costa? Pour mes amis. Non, c'est oncle dit de l'heure, s'il abuse. Pour l'interro dispensatoire. Avant de qu'il est important pour me dire pour la croire. Est-ce que c'est normal ça? Ah, ça a raison. Hein? C'est pas important. Non, c'est très important. C'est là. Ma. Zoa. Où ça boite? D'accord. Mimi, on peut ne peut pas. D'accord. D'accord, ne fais pas ça. Mais écoute, on a vu vélo azuko akile voilà. Azuko akile. On le bien. Azuko akile voilà. Pour y a 5 vélos mon que faut pour interro na. Vélo habiter mon ba bu pour na cimetière parce qu'on le croit. Dis-moi, n'allez pas moi si à $20 à qui coupe moi si. Ma bosse quand même te porter les bons. Pour moi na suivi yo ko 3 fois. C'est bon l'idée. Il y a un bon ngoyo. Na pesi ya que foot en classe. En foot en classe. Oui. Tantôt d'accord. Na solo les gens na yebse ki on. Au moni d'accord ça yemo ko mi. D'accord ça. D'accord ça moi ça ya. D'accord moi ça ya. Papa,
papa eza nini na yo on eza sérieusement papa eza nini na yo talanga na osola no leader asayisinga makambo nyonso papa yo pénaliser moi na kasi na yo po pesa leader $20 que lukelo mwasi papa est-ce que c'est normal papa dakosa to akufia sana mutu na yo soka dakosa après to ta libérté mbongo moya moya pesi dakosa so masila bisi Gabriel yena mutu na ye ya meme biso na famille. Lelo ale oza oyo oza na bambongo ebele papa ozo kangela Gabriel ka motema. Voilà. La femme, ozo kangela ka motema. Pourquoi tous avons le même esprit? Tous avons le même esprit pour tous ça pour na Gabriel. Mon amour. Hein? Pourquoi? Hein? Songa Gabriel ko papa. Écoute-moi très bien. Tu sais quoi? Écoute-moi très bien. Si je suis aujourd'hui ce que je suis, c'est grâce. Il y a Papa Daddy. Tu as raison. Tu as raison. Mais aujourd'hui, il faut qu'il y ait Azalawana. Azalawana. Toi adoré. Toi à vivre. Les lois vendaillées. On a sommé les champagnes. Mais à cause de Gabriel, les lots. Daddy Azana Samabele. À cause il y a Gabriel qui a bébé la biso Daddy. Non, à cause il y a Gabriel ne lelo Daddy Azana Samabele Daddy Akufa. C'est à cause de Gabriel. C'est pour ça moi et Gabriel, moi à droite, Gabriel à gauche. Parfaitement. Ma fille, il faut être comme ton père. C'est quoi papa? Tu es mon esprit, tu es mon âme, tu es ma tête. Marina na Barcelone ba cousine. Yona Gabriel ba même sang. Dans ce Barcelone sali moi no ma ba ko limi c'était a cousine na ye. Ma benini. Maintenant tu parles, tu t'en vas. Pour ta question me répondre Gabriel a même sang na Gabriel mais bon mais ba cousine. Soit sali ma ba ko limi c'était yango éducation pesa moi no. On mutema ben nini? Hein? Donc yo ato Gabriel a sala. Gabriel va melia tuba papa. Hein? Gabriel va melia tuba papa. Yo za prête on sala ma bête un jour. Gabriel va melia tuba papa. Mais voilà na asi combat c'est à cause de Gabriel. Tu ne sais pas ça? So Gabriel a qui richesse na été, a qui ba mbongo na été. Mais les autres Daddy sont vivants. C'est ça le problème. Hein? Oh là là! Regarde ta mère. Regarde. Il ne faut pas réfléchir comme ta mère, ma fille, je te dis. Il faut réfléchir comme moi, ton père. C'est ça. Ok? Oui, papa. Ok. Merci. Mais si jamais des tontines Gabi Orbela et qu'on nous appelle Bobby Kakoufi au Kende. Juste une réponse. Ce qui n'a qu'à Aolamuka, juste une réponse. Papa, réponds-moi seulement. Mais toi aussi, réponds-moi. Soba Bengio Kakoufi. Ce qui n'a qu'à, est-ce que Akolamuka? Ça, tu me reposes encore la question. Voilà. Je ne m'as pas répondu. C'est-à-dire que je ne pars pas. Naza rendez-vous mon azobima. Maman, mais oyebi camarade de maman Abinoti. Maman Domitine Makinza motema papa dit Londolé. Maman Domitine Makinza motema papa dit Londolé. Ya linga mingi babakisa kafu kotika la kafu. Aza anakin yango na okene mikolo zo mona na obima tango na ozonga ka pourquoi.
baza na papa dilo Mais ça non, Juliette na ngasi to. bandakala na oyebi soki etalaka place oyo natikaki wana ozokomprendre dakosa gilete no eza kuna natikaki papa nasi nasalelaki yango nazongisaki kaka na place oyo nazwaki dakosa gilete Mimi osali nini naseli gilete dakosa C'est Juliette na ngai asali yango c'est nganga nasombaki. papa tikosetsa nasi nazongisa eplace isizo mukwana nazwa isizo na uti kalele ngo pe nazongisiti dakosta dakosta mimi akende liboso abomelinga mimi nani dakosta akende liboso mama mimi kopakona na puti tozokufati zileti na ye bomba liboso asela biloko ne nazwa pe isizo na mukwana na kataki Si ouais. Oh là. Non. Non. Foutez-la moi là. Foutez-la ngai. Kofa yo moko na malembe. Mimi. Kene oteza makila. Soka songi. Yo ko la mimi tena ko la mimi kata sekeko. Lewa yabani mingi. Mimi akufi na 14. Wani na 16 kwa tubali kupende sana. Mimi akufi yote. Asana biloko ya ndako ye wala uya 4 litre ya nyama na ye. Apakabo yango pesi mimi. Tangu papa na mama ni basala kindumba kibula. Ngene zeka. Onyenga mutu ya katoliko. Na ko ya miti. Papa m'a piqué. Elle a piqué. On est à 16 ans, il a piqué. Pasteur, les beaux quand été révérend. Numéro suisse, c'est bien, on a téléphone. Comment on a vu numéro révérend? Il y a un benga. Bonjour, Moi, tu c'est Gabi. Benga papa Marie. Ah, Marina. Benga papa. Le Christ, mais non, peut-être à ceux qui disent maman, mais les gars, pas maman. Non, c'est le Christ. Ta maman, dis à ta maman, elle est imbécile. Ok? Ça va koufa. Dis-lui comme ça. Que Ndekonoya lobby, ceux qui ont koufa, comme marché va monter. Si c'était toi, j'allais donner. Mais comme c'est ta mère, n'a copé ça et l'autre côté. Même transport, n'a copé ça yoté. Ce n'est pas mon problème. Nengo yaki, nengo ko zonga. Après que moi na piqué. Et tout a piqué ma mère. Il faut tout bien le docteur. Attention, et donc il y a la disco, il faut ça. Pas qu'on fasse le monde de l'été. Et tous les séries qui avaient un mot, mais il n'y a pas de mot. Et oui, il y a. Je force les cailloux. Oui, mon mot, il continue à me noter. Mimi nanga. Mimi, ce que tu vois, c'est rien. C'est que c'est une honnêteté. Danda. On a mis mis sur 2 jours après qu'on fasse bimelingai. Aïe papa. O tigre no pone ni. Nasimba biloko ya soko. Mimi nanga nazala kite. Na mara kade ko solo mali solo. Mimi nanga. Kone la mingi tele oui. Kone mingi to samta attention. Kone mingi te. Mona misumbe la bilamba boy. Soke continue so soka kanyambe se bimi se kokei. Kone la te. Papa, mimi nakota lote. nayebiyoka te natikeli oyo liloba suka natiki mwana te natikeli oyo lupangu te mais papa obiki esalinga pasi
Webi ke senga motema pasi papa. Maman mimi akufa. Minazola kayo na obomeli boso leo. Te obomeli boso te ponga pe na okufa te. Nga pe na okufa te. Papa senga motema pasi. Oleli. Nga seli bloka da seli la bloka da Costa ya kala te. Da Costa mikata asuki na ye na sizo na ye. Papa na gilette na ye. Na zoki bloka da Costa na seli on a basouez intime te. Na longola ki perruque na gilette na ye. Sizo mukolona na bandai ko kata polo na ngai ezalai munene na kata ki po papa. Parce qu'on a pêché quelque chose au copé sa maman na yo. Donc lelo ozonga nengo yeli. Papa. Parce que ceux qui là, au moins maman na yo azo mérité ou azo mérité lelo. OK? Aza imbécile, crétin. Tiens. Ne me dis rien. OK? Mets-toi debout. Mets-toi debout. Qu'est-ce que tu dis? Mets-toi debout. Aïe, qu'est-ce que papa? Marina. Mets-toi debout. Mets-toi debout, je te dis. Mets-toi debout. Maintenant, reste là. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Allez, tu prends la porte. Tu prends la porte. Ils ont la sucre. Son nazo loba yoko tara Anderson. OK? Asa de l'eau thé. Mais a souffrir pour la maman na. Parce que ça qui m'a bien va comme traiter Marina Boyo c'est là. Parce que yo nom to la maman bé pour le. Mais comment tu peux dire ça? Comment on peut cet exemple nanga? Moi nous enseigne qui tu m'as parce que Gabriel a ça qui m'a pas donné ma bé. Tu m'as pas donné les lois ça m'a belé. Maintenant, ils ont pris cet exemple, il y a moi, c'est yo posé na ida au selanga mabe. Moninga, papa mathématique nous nga afana kufa na roboma yo liboso. Nga. Wani mabe ale ki nous ngo tia on compare on nga. Nana gabité. Marina. Papa biloko dako César nango biloko akala te. Dako sasoka sombi gilette na ye, asombi ciseau na ye. Ezalaka ya sika ngam na zoka ngo mutali boso. So na saleli yango omona lobi asombi na biloko ne mususu. Papa na kopo mai mukolana dako sa meli na kopo papa ngamo na moni ndengo obwaka kopo. Papa ngala la na mbeto dako sa. Mwana na lili boye. Lilio na lina continue. Kwa ya mimi tena ya chama na kondo. Zuno papa witi. Eloko ni yana na ibselo. Bembe no ya pena power na mami yebate. Papa eloko mona yebiso. Bato bazaka ne bembe abapi na kalibosa seke wana ngai. Zaka na ibselo moko. Omoni li. Ato line na yo kaka peba tu papa. Omoni li bulo timbolela dakosta. Nzamba confondre yo. Dakosta respecta ka ba norme o maka médecin yebisei. De 1, Dakosta asimbaka nzota mwasi te. De 2, Dakosta amelaka masanga te. Ouais, on kosi. Ya ena kosi. Kosi. O tikanga eza. Ya ona libanda ba yo olongwe pa lowi na libanda ba bengo ton glodi. Mabe. Ya comme les ça. Kola papa. Wana comme les msala. Kola libulo timbela Dakosta nzamba o confondre yo kufa poza ageleki mais Dakosta o vivre. O tona Congo, tona potote. Ngala tabila Dakosta. Mukolona na ta epola Dakosta. Boga so yo kumengana kone. On dit non te mitolio. Ba wa papa ya esprit D'accord. Yo kufi boy blanga ibna o baruka o papa mina zani hotel. Ozana droit ya ko vivre. Mina lukia pavé mo ngani ko respecter ba norme o médecin pia yo. O vivre longtemps que yi ko lobeleke mingi. O sala AVC musisi katanie. Yi. Tamlo nanga. Semaine ko na bazoka ya nyama. Comme ça AVC ya écoute mnoko na mouvement. Et si mamnoni mnona. Natika. Sia. Liela ngo pena bazoka pena mnela. Bimisi na ba livre yana na otanga na. Alumba sana nyama. Nambongoni mama. On nous quoi salinga?
alobi ezala mbala suka komekaka kotinda nga na ndako nete mpo ya sungo abi atokufi lelo etali ye te abi ye te moto atinda osala bakindumba na oboma papa abi soki aosunga nga so na besoin elamba o nini nakende mpe aopianga mbongo na maboko te akokotisa nga boutique asombeli nga nini apesi nga ke apesa nga te eloko akolia ekota na ndako akosala ngo te mpo so na ye te na miliki yo omela ngo abi osalaki ndumba na yo oboma mobali na yo obebisa na bamakambo ebele donc omekaka otinda nga te mama talaka degré mosika place na uti pa oncle aboko pesa nga transport abi nazonga makolo na excuse ye siko mama yebisanga nga komosibir mabe oyo sala he mama nasala mabe moko te mama te tozonga nasala mabe moko mama oyebi makambo sala ye Alain atanga nasali mabe ndenge ninga aza ndeko na ye ata nasali mabe yango ndeni ye aza ndeko ya dadi te dadi azalaki ndeko na ye te ngane naza ndeko na ye ata nasali mabe omoni noko na yo aza engram moko ya kosakana te alinga diembela na nsima ke osalaka mobali boye aza na ingratitude moko ya kosakana te ale soki akomi oyo aza wana eza nga Gabriel eza ngai avandi na ndako na ngai alie na ndako na ngai asumbi na ndako na ngai nasaleli ye oyo nyonso nakoki kosala ala kozongisela nga boye te kasi azongisi ti mama obiki yo nde otambwisa vino mabe na nini otambwisaka vino mabe makasi na nini est ce que obiki lelo so papa kota na sa mabele mama eyaki ndumba na yo oncle na raison ose comporta mal nasala nini mama bo mobali oyo bimane ya muzika na wana oyo asatandaka un jour ye okoma okwa Clinton to Clinton alembi animation ye asalaka force mobali yo mone kolinga a génération na ngati garçon ya mukie wana mama siko yo lingaki nini kasi wana nzala pe yo lingaki nini ozana tata no kwa kufaki mu Congo nga njoto ezosala nanu ifaki na kanga mama posa njoto no boni to solo ndeti lo kwa boni boye na basala nzambe kutu bazosala na bango mama to ba osepesa njoto na bango nga bosala nzambe te loko moko te na zimo mobala kufi na ye kinduma ngo yo bando banda posa njoto wana mama yayo ezala nini mukusa ngo ezala matcha cho ya mukusa nini naza mwasi na kolinga mobali so onga na lingi olingi nini yo lingi nini siko lingi nini olingi siko nini biso to zalabo to papa zalaka mais posa mwasi te mama bana age na bango na baotambola bajipa minene bazolinga batata mibimba baokaba bambongo baza kosunga bamama na bango te bana age na baosala bamama bango mapango te bongo yo isanga te na saki mula ya pamba kitoko otoboli pe moyaka na eloko te mama moninga solo na saki numbo kokanga te nga bimisaka tata la mesure nga koko bebisa nzoto na ngate mama nga siko na nzela na ngasa kaka ba Nigeria na ba wara na ba ndingari nga siko na kende ba bebisa nzoto na nga ozanga lokwa ngoti kati papa ye ale ngo atala sei papa no mabe papa nande kona ye papa nande kona ye te so nga pela kangama na mobali na ngate so mbali na pa linga ngate matangisa ke ba classe te yo na mona mto sute ka za mbongo me bande kone bazo kwa ça problème te mama tango sa vino mabele lo to bamba na pona kindumba la yo il faut on dit kindumba na ngeza mabete kasi oloni otini nga kana ko beta matolo pwana so ke za mabete te avandi na ye kasi avandi ko lo ba mi pwani et suis yo apesi ta avandi yozomona teke ezaki bomoto te okozala ingrat na camarade na connaissance mais na ndeko na yo moko te soki napimeli moto aza nango ça se comprend bakose débrouiller moko mais moto aza nango te mpe conscience nanga ezorapele ngaki oyo nga naza lelo eza grâce ya moto wana yo moni teke yo nde ozozwa ye ndeko me na part na yo ozwa ndeko na ye te na vie baloba moto akolia na motoki na ye mais sikoyo motoki na yo moto azolila wango ekomi Alain ifaka zata na mawa lokwana olia motoki ya moto napesaka ye ata 50% nga mpe nazwa 50%. eloko nga nazokamwa Ernest ata yo moko soki lelo nga na ndimaki te pa Barcelona atangisa Alain alinga atangisa Alain te parce que alingaki nga makasi nasalaki baeffort akoma ntina niveau oyo akomi akosala nga bongo te ata so nasalaki mabe eloni yo benga mabe mais nasalaki mabe papa te osaki mabe te nasalaki mabe souffrance oyo basi ya ndako basouffra nango so mobali aza capable te bato bayeba yango te ata mokolo moko te alalinga alongola na mobali na chambre na explika ye nyonso navandisa ye ya comprendre yango te navandisa ye na explika ye
Yes aussi na ezaki rapport na komaki na musicien. Musicien pas za mobali. Mais bon parce que musicien azana makila blé, puis en plus mon avis ba l'intérêt guide l'homme. Le rôle est reconnaissant. D'une manière ou d'une autre, il faut récupérer bien na. Bien na wapi? Mais nyoso ya zana bambongo wana ngomi tokota mona ozeyo, zeyete. Classe atanga classe na mbongo na yo po mbongo mobile na eza ya yo direct. Omoni musala salaka. Eza ya yo. Donc soki yo na vie ozalaka te ya lingaka bongate, alingaka tanga te. Ya solo Ernest. Bénédiction na evana na existence. Na yo kutozo raison, kutoza misi ba misi ba raisonner te mais yo zo raisonner. Ozoye ba kendenga za wana eza ngai. Soki nga natangisa ki alete, mais Alain za bongo te. Mais tela o yazo futanga. Basala ndeko boye, na to souffrir boye, hein? Nga lingi kutu mama ba RRT. Parce qu'il faut tout avancer. Alain faut tout éliminer. Ngai maman Pichu Tonele, naza pharmacienne en formation, nazo œuvre dans laboratoire CRMTA, où ils allaient centre de recherche et de production de médicaments traditionnels améliorés. Tout tient à disposition de bino cosmétiques, tout ça l'industrie cosmétique enrichie au collagène, ils ont traité tampons, ils ont traité rides, ils ont traité poche, ils ont traité imperfection mingi ya peau, pour ça il a un sérum sous forme de masque, tout ça l'industrie crème réparateur, ils ont réparé pour ce qu'on a un problème avec acné, bouton, mapalata, et puis comme ça, ils ont un sérum où ils ont enrichi dans l'acide hyaluronique. Tous un adulci gel douche, tous un grand format, un petit format, ils ont mis à paille, ils ont adouci la peau. Tous un adulci cheveux. Ils ont collé sa souki, cheveux abîmés, souki ils ont quatre na pamba, souki ils ont ba teinte, ils ont bon lisango, ils ont retardé repousse ya ba cheveux blancs, pour ça ils ont na huile na bain d'huile. Tous na crème pommade, tous na savon où ils ont accompagné gamme ya ba cosmétique nyonso. Tous pe na ba médicaments dans le cadre du laboratoire CRMTA, tous la pommade Diazolex, ils ont pommade antidouleur, ils ont traité toute forme de douleur, même la douleur rhumatismale, ma colorovimba, ils ont traité en haut. Tous la crème Borex, où ils ont uniquement pour ma papa, ils ont rallongé le système de papa, et puis ils ont agrandi en haut. Tous la Diazostimule, où ils ont dit produits ils ont traité différentes formes d'impuissance sexuelle, éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, faiblesse sexuelle en général, et pas ils ont traité frigidité, ils ont sous forme comprimée. Tout ça, la zinginalis, auto présenté sous deux formes, comprimé à sucer, non suppositoire, où ils ont traité différentes formes d'hémorroïdes internes et externes. Tout ça, la méamycine, où ils ont traité la levure. Tout ce qui est MIB, tout ce qui est maladie, kyste, il y a MIB, ils ont traité en eau sous forme de comprimé dans le sirop. Tout ça, la crème méamycine, où ils ont traité tout ce qui est maladie à peau. Genre des maladies à PC, mycose, c'est là qu'il y a mibali, surtout, ils ont là, sapatou, maladie, l'auto, méamycine crème, ils ont traité en eau. Tout ça, la allium. Allium, ils ont traité toute forme, il y a hypertension, ils ont normalisé tension, ceux qui tension est mataga, à normaliser, ceux qui quittent à normaliser, et ça à partir de aïe. Tout ça, la menga, ils ont produit anti-anémique, bateau bazara connaissera problème et anémie, quelle que soit l'origine, menga, ils ont remonté, ils ont tonifié un peu, ils ont fait sa makasi énergie dans les autres. Voilà, ils ont gamme de produits CRMTA, laboratoire où ils ont travaillé essentiellement dans les phytomédicaments, dans les plantes médicinales. Donc, nous avons tous les produits au moment où nous avons et ça a mis à partir de l'anxiété en bon caractère au Congo. À part que si on a si côté de la bino, tous les malades qui sont auto-traités, tous les préparation personnalisée, par exemple. C'est une préparation mon corps et permettre de réduire la dimension à myome pour faciliter le robota. Tout le monde qui s'est fait se rappeler, tout le monde voilà tout traitera en couple.
Et contact Nabiso, na Kinshasa, ils ont plus 243 81 83 13 322, plus 243 81 83 13 322, plus 243 89 89 33 855. Et na Libanda, tous en a plus 1 514 329 12 56, plus 1 438 765 64 73. Voilà les numéros à contact na biso bandeko ba kobenga Libanda na ka ba maladie songolo pakala maladie oya ba tene tondante o esala ke muntu abima ba mafina na mutu to traitera ngope donc pour contacter biso opposer problème na yo to ba plante nini o ezo solution à problème na yo. Merci nzamba pambola bino nyonso partout bisika boza lipamboli nzambe elanda bino nyonso kozapete pesanga quelques minutes seulement na siplio na kombo na Yesu na ebe bando landelo msusu obi nani lisusu je sais au étonné c'est qui kozapete na bondelo na kombo na Yesu quelques secondes na quelques minutes seulement kozapete tango talobi mais qui parle là-bas c'est votre frère Père Konde Israël tango zotalobi Père Konde azanani lisusu yoka na biso lokomoko. Il y a des serviteurs et servantes. Nzamba ebi makambo salaka. Yoka, quelques minutes au ezaboui. Na personne numéro. Numéro na opesa yo. C'est la loi prophétique au benga na yo. 0033 7 66 27 40 0D. Yom to douta no mamba prophétie. Olobi ngana douta kana ndima na ngate makambo le karba internet baloba te. Naza problème mo internet te. Numéro na pesa yo. Mon numéro n'a pas su. Nzamba lobi boy. Il est celui qui révèle ce qui est profond et caché. Mon numéro Nzamba révèle ka. Na bandeli numéro code de France 0033 7 66 27 40 0D. Au beti numéro on ko taper sur WhatsApp pour monanga. Yoka bamnena ibisayo. Moi pendant le confinement Dieu m'avait parlé. Il m'a donné des messages sacerdotaux. Il m'a donné le message, il y a haute spiritualité. Pour nini message à haute spiritualité, na moi de maso lo ben ngai. Ayebi singa iboy. Nazali nzambo na biki saka tilelo. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais pour nini lo biko zo sala matin l'église na bino makambo zo sala parce que bo abandonner ngai nzambe na bo moyo. Bo koti na lo lendo na bino, bo koti na lo kuta, bo koti na misala ya mabe ya mokili oyo. Bo zongela ngai nzambe na likolo. Et ngai nzambe na koyano la bino, c'est le message que Dieu m'a donné. Écoute maintenant toi qui me suis. Cette maladie n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. On dit ma maladie est dérangée. Je répète au Koufanangote. Fais cet acte de foi de m'appeler. 0033 0033 7 66 27 40 0D. Nzamba lobi nanga. Cette maladie n'est pas pour la mort. Gloire à Nzambe quoi apparaître dans le domaine de la maladie et bundisio des années aussi là. Ba maladie lokolanine. Il y a des maladies incurables. On va condamner on a cancer. Na moni ba toti de part et d'autre ba yé a pour le témoignage ba disparition à cancer, cancer des seins, cancer d'utérus, cancer ya matrice, ba cancer du sang. Nzamba obiki c'est le que la monté mananga na moni nzamba zanzambe oya biki saka. Na moni diabète ko sila. Na moni nzambe ko effacer force attention, hypotension onine, ozwaka ba kisi tous les jours. Mais je vis comment nzamba zongi si une attention normale. Oya mela ba kisi 4 ans 5 ans, il y a tension, même ta zongi normal. Ce Dieu-là est merveilleux. Nzamba longoli batuna diabète. Ce Dieu-là est merveilleux. Tu n'es pas condamné à melakisi tous les jours. Le Dieu que je sers à Zanzambe. Veille chez Side Kaukaka. Parce que Azali Nzambo a visitaka. Benga na yo. Mais yoka yum toza pemben. Ne t'arrête pas seulement d'appeler. Naza na Saint-Denis. Boulevard de la Libération 17. Derrière la gare à Saint-Denis. Et sur l'emba. Motema na ono kutande na ba pasteur. Au Koutana na balou, peut-être tu ne savais pas. Et sur les mots Koutana na ba serviteur, ba prophète, ba sala ba makamuna ba on peut baby sa motema na yo. Tu me suis en direct comme je ne prie pas, je ne viens pas. Zappé bolongola zoloba. Mais écoute la parole que zappé na noté. Ton cœur est fatigué, ton cœur est abattu, mais tu souffres, tu continues à souffrir. Mais yokan, tu continues à souffrir. Mais écoute, bandana okako benga, si konde na zoloba 0033 7
66 27 40 02. Même devant batozo ka sonya ko benga benda na pembeni benga loba père Konde na olanda yo sikoyo nzambe no aliyanula ngana lembi libala oyo libala na côté à ba problème ton Dieu me visite na ebozo lo ba na motema omoni stérilité ezo sila. Nous avons des témoignages. Viens oyo kama kambo ezo salama tala batu ba témoignage ménopause nzamba zo visiter na moni batu azemi bakomi ebele onkola visiter parce que lobe na stérilité e mona na te nzamba ebisinga nazo mona ngoye kokisama. Nous avons des témoignages monde zolanda tango olanda loba papa tindelanga tana wasa ba témoignage c'est trop bato lelo ba témoigner pour la stérilité libala ekufa pona kozanga kobota jamais okobota au nom de Jésus au monde place aux alliés lembi nabi tozana 17 boulevard de la Libération derrière la gare de Saint-Denis 4e niveau loba na oluka père Konde service sacerdotal les salama nzamba pesinga orientation ya 21 jours yokanga na 21 jours de prière oyo bato maladi bato ba problème obika ozali banda ya France sala tout au clôturer nanga 21 jours préparer billet na yo préparer peigno sozali na kati ya Schengen viens oza na Amérique oza partout aujourd'hui que je veux venir na au clôturer na 21 jours sala yango mais banda nanga 21 jours siko kande ngozula na prophète na olando siko nena zano na 21 jours de prière oyo benganga le prophète na okota 21 jours mais kan nzambe na ngai to sali défi ngai na yo oui ozolanda nga direct na lobi nga na yo je parle de la part du Seigneur Bible lobi batwa ko yeba binzamba tindi nga ko nzamba tindi bangote makamba lobero ko kisama na ngote parce qu'il parle de leurs pensées c'est des mensonges mais soki nzambe mta révéla kinga nzambe mta lobela kinga amona na yo pays nyosoza na province na Congo na Angola partout benga numéro 1 0033 7 66 27 40 02 bengaka numéro na banda nanga 21 jours nabi banda nanga 21 jours Zamba Pambola Binoyos c'est votre frère Père Konde d'Israël déjà ce dimanche 14h service et salama 14h juste service et salama à Saint-Denis Zamba Pambola Mutunyonso merci.